Au mon église moko moninga pamboli. Au mon église à John Mopondi. La mère. Na yebi bande ko nini ke azo bénédiction à Walesa et fonga pe na yebi bande ko nini ba tchaki ye pour ba apôtre mania bazawana. Entre autres, il y a aussi comme banane. Va tchaki ye pour que l'église est mata. Tant pe que Walesa ye a téye na église moi na zuli pas mo ya ta. Église est fonga église keneri sanokeza église centre de réveil net que installation mo bonne église mati. Pourquoi dès les premiers jours John abanda ministère église naé et bengamaka déjà la mère. Ozo maîtriser ma molo baté maître Joël. On sait on ozo lo ba ya. Ozo tika soki okobenga ngai na ba mission. Non maître Joël. Mais quand Walesa vous dit alo babilo ko maîtriser té. Na banda na mosa na nzambe s'il vous plaît. Bon là le cambonaye, là le cambonaye. Na ko lo ba. Appelez Walesa c'est comme s'il était votre ami hein. Est-ce qu'on a besoin de l'ami naé? Non, un peu, il y a respect, il y a Moussa Nanzambi. Moi, je ne cherche pas d'amis avec les pasteurs malhonnêtes. Jamais. Je ne serai jamais ami dans les propos tenus dans la question propos. Ça n'engage que quitte le Joël. J'en suis responsable de chaque phrase de chaque mot. C'est un monsieur honnête. Abandi na échange. Abandi na babato. Akomi député avant comme pasteur. Eli député en 2011. Mutozo beta yo poti po na pesi nzambe te. Oyo bona pesi mutu nzambe. Pourquoi il dérange Bino? Bon, ça va aussi. Na permettre yote s'il vous plaît. Na mieux na émission na sinon que na okaka. Na ba émission a mutindo yo. Na to kobenga kanga ta mukolo moko te l'église na ba masolo ba pasteur a mutindo. Non, jamais benga makambo. Adali parmi pasteur que bazo respecter que azota mona na nzelanda ba ignorant. Réputation na ba ignorant pasteur boko ba ko respecter ba pasteur ya bongwana. Ba to miso kangama bango boko ba. Ngai be miso bongo kobenga kata mukolo moko te. Na zo miso ba eza mbala suka kobenga ngala miso aboete. Na zambe kobenga ngala miso ata mukolo moko miso aboete. Olobi ko za pasteur. Dans ce caractère bible zo baké to reconnaître ba on a ba na ba mbumanani na ba mbumanini na manini ya ovando zo fabriquer ba empoisonner ngai on a fabriquer na pese nzambe na pese lokumu kata na ba miso kobenga ngala ata mukolo moko te ngai ata mukolo moko te kobenga na koyaka miso aboete na koyate ba miso bongo la pasteur a lokuta bo sakana na merci ba pasteur a motindo oyo bona pesi mutu nzambe. Pourquoi il dérange Bino? Bon, ça va aussi. Na permettre yote s'il vous plaît. Na mieux na émission na sinon que na okaka. Na ba émission a mutindo yo. Na to kobenga kanga ta mukolo moko te l'église na ba masolo ba pasteur a mutindo. Non, jamais benga makambo. Adali parmi pasteur que bazo respecter que azota mona na nzelanda ba ignorant. Réputation na ba ignorant boko ba ko respecter ba pasteur ya bongwana. Ba to miso kangama bango boko ba. Ngai be miso bongo kobenga kata mukolo moko te. Na zo miso ba eza mbala suka kobenga ngala miso aboete. Na zambe kobenga ngala miso ata mukolo moko miso aboete. Olobi ko za pasteur. Dans ce caractère bible zo baké to reconnaître ba on a ba mbumanani na ba mbumanini na manini ya ovando zo fabriquer ba empoisonner ngai on a fabriquer na pese nzambe na pese lokumu kata na ba miso kobenga ngala ata mukolo moko te ngai ata mukolo moko te kobenga na koyaka miso aboete. Na koyate ba miso bongo la pasteur a lokuta bo sakana na merci ba pasteur a motindo. Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne. La Voix Céleste, Nzela, Lola, Esika, Bonzambe, et Kitarana, Loye, Mona, Maloape, na Misara, Bonzambe, na Bonzambe, Lola. Excusez. Ezo Fota, Simana, Antoya, Kolobake, Nzamba, Boto, Koye, rapidement, ça zo c'est biso. Merci na bande union, tout babenga, biso, basoutenant, biso. Là, je vois la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Le pasteur Fezamissia, l'homme de Dieu, te peut mbote, Esika, Ozo, la Nabiso. Merci, na Fido, Mukoya, Motema. Yabi Vince Domo depuis Londres, Pena Maman Gisèle, Lukelo Motema Papa Emmanuel et na Boston. Les frères Papi Kongé, Nzamba Lola, Amono et Sikozola Nabiso. Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosuki Sileman ne triomphe jamais. Toujours na cadre à informer, bien dans l'émission, na bien rien que la vérité. Bien aimé dans les Seigneurs par rapport à Bamakamé Sam na église, na corps de Christ. Tomiko Yamande Komoko qui n'est pas présenté au Boye Bélier.
que azala maître avocat mais ndeko amoni par rapport à bamakambo ezosala na église ndeko abenginga nzora nde toyebaki te ndeko mpe azala pasteur comme il y a maître Joël Kitenge azali pe pasteur Joël Kitenge alobi il faut alobela makambo ezo se passer na église alobi lolo to aussi ma politique te to lobela maye matali corps du Christ shalom na ben ngao maître Joël to pasteur Joël. Maître Joël c'est bien. Pasteur te. Shalom papa. Shalom papa langai. Lilo bana bande bazola na biso. Mbote na bande kona biso nyonso ba landaka la va céleste bipai bozali. Klende na bande konyoso ya est mboka nyonso. Bato ba kolanda biso na Katanga, bato ba kolanda biso na Équateur mingi na Bongandanga place bato ko benga biso mikolo mingi. Nzamba pambola bino. Bande ko ya mboka mopaya bipai bozali, que le Seigneur vous bénisse. Ya solo ezate kina wangani mbela mokonzi nzambe mingi ngana yaka wapona kolobela engagement nanga politique mosala nanga ya mibeko comme congolais mais oizo koleka na lingomba mokonzi nzambe lelo ezongisi bato ebele bazongi catholique to bele bavandi na bandako bamususu bake na islam. Ah bon? Bamsusu bazongi tina kimbangiste. C'est malheureux et c'est cruel. Puisque ceux qui te l'obité, les allocs nous participons dans ces mal-là, on voit les choses, mais toi, pour recadrer, nous sommes des gens, Oyo, Nakata Kisasa, Bayo Kakape Biso. Certains, je ne parle pas de tous, certains croient ainsi dans ma capacité d'analyse Nabiso. Les autres ne nous croient pas, en tout cas c'est leur droit, c'est leur devoir. Je ne suis pas là pour imposer point de vue ou droit de regard. Puisque j'ai reçu beaucoup de questions, na page Nangai, na numéro personnel. Yo micro soko leki na TV, Tshisekedi, IDPS, au Kabila, FCC. Makambo bakangi mutu bafuni mutu mais yo pozala ka mokliso chaque jour na atara ba droit na yo kaka nzamba pambola bino soyez béni ba verset mais makambo zo le kana église de réveil makambo zo le ko ya kopanzana ba concertation ango yo ye siko tsekera ko yamba nani dodo ko yamba soni ko yamba nani ba pasteur baze pa na epa ya ko yamba mokuna donc makambo za ya kopanzana et nous avons le devoir ya koloba ya ko dénoncer les mal pour Bible lobby soko moni muninga na likambo bukabenga yebisai soka yo kito bengi bandeko susumi balé bovandi si boteye soka yeke faut bo reprendre na miso batunyoso lelo la nouvelle technologie za caméra de miso batunyoso. Merci beaucoup maître Joël Kitenge pour nous église église de réveil corps du Christ ezokende mbengeni na mboka na biso mabe na poignine mabe que ça te dérange yo eza biloko mitano o eza ko boma église de réveil peza ko sala que église ekende mabe eloko aliboso bato yo bazana mbela authentique te ya mokonzi nzambe le vrai appel divin pour asalela nzambe dans tel ou autre ministère te. L'effet conjonctural, ça dit passe, chômage, bobola. Les autres ont considéré qu'à Simbi Bible, à Simbi Mwakisi, moi Mafuta, moi Singa Bokoko, et derrière ça, Abandi Koransonné, na yango batu, babengi prophète, babengi évangéliste, babengi archipape, babengi bishop, babengi patriarche, et derrière ça, il est en train de saccager, ba oyoba na mbela authentique. Deuxième facette, peu facteur moko, yami balé, yamabe, à part dimension, ce kirsis, peu formation. Lingomba la mokonzi nzambe, même Bible lobby à côté de la faboba qui s'appelle intelligence de connaissance. Ce qui batubaza suffisamment instruité. Première vague ya évangile na appel et encouragea ba jeune na koko bakela cité. On les a encouragés na mabundeli na kokila na kovanda na la permanence et la plupart de ceux qui ont fait les noms dans l'évangile avant bazalaki suffisamment ba illettrés. C'est des gens qui savent lire et écrire seulement. Atangi Bible et moyennement français.
À part formation du point de vue académique, formation il y a du point de vue kirsis. Auti na makolo ya nani. Mikolo mibale ozali mwana ya songolo pakala ya molimo na lobela. Soka ka verse mibale ekoti. Oloti ndoto. Oyebisi mutu ana ndoto lobi nango ndoto anelati nzoto ya mapeke mati. Na komi prophète okusuka eberansi anjete ali dame. Abandi loko asika o ngai Jésus li dame. Abandi Jésus li dame. Yepa kovanda na mutu mibala ando beta mbunda. Balo taki mbunda tango kaki mutu oka mukusa na lokolo. A priere be mukuse sili en tout cas Jésus miracle bandia. Yepa bandi loko ali dame. Okoyoka verset ezate. Éthique pe caractère ezate. Mon pasteur me disait deux choses suffisamment de Calvin. Alobi lelo batu bakolanda yo à cause ya oyozana yango, ça veut dire l'appel, le ministère et les dons. Lobi batu bakokima yo à cause de ce que tu es. La différence entre le don et le caractère. Capacité pe déficit ya éthique nde ya ko bomba bomo. To komona ba bonzambe eza na langage te, aibi écarté, aibi ko sangisa te. Comment kokuta muto ko sambela na bi ba songi songi. Ovandi beaucoup de bena clique va passer ba otonga. Clique avant d'imbattre, batonga pe mususu nani, pasteur to prophète. Est-ce que vous pouvez imaginer ça na niveau ya bana nzambe, omona baanze bavandi batonga via nzambe. Baanze penza bavandi, batonga nzambe po nzamba kendeki soki wapi, to côté ça ne peut pas se faire. Bible lobby un royaume divisé ne peut pas subsister. À part dimension éthique sikoyo, l'enrichissement vite. Au bande église les loto lobby, très vite vous voulez comme à la Jeep, ou comme à populaire, église tonda. C'est comme si un bon pasteur que celui qui a beaucoup de fidèles, qui a une Jeep, avant Jacapé, à Yebani, dans un bon pasteur. Mais il y a des pasteurs, oyo ministère naye attaque qu'on a mis sur la motine nini et comme atamosikate puisqu'il y a des ministres locaux. Il y a des ministres régionaux, il y a des ministres internationaux, ça dépend de la dimension d'onction d'Engenzamba Bengelayo. Ato Bundi ne peut pas obanga nzambe makas, aote ana honnêtement makomatate. Ezate pour nzamba mati, c'est-à-dire il a été appelé comme ça. Course à la grandeur, course au miracle, nde simbi bango, nde Calvin. Na oloba liboso ya caméra. Na côté kayete, mais je peux vous autoriser aza awa na première rue. Cousin nanga propre, maman nae na maman nanga ya analeki. Moni biloko babimisaka bato na limité magorodo, ba nyoka, ba mpese, okuti puku yemoko amijembiki na singa. Mon cousin wana azaba prophète o bauta na sankuru, wabeta bambunda lata babilamba rouge. Soki mbunde bandi, matoye bandi ko tourner. Chez nous kule pa maman na biso azalaka nganga. Ana Kinshasa za maman na prophète asombi 3e lupango na Kin. Aye azana moins de 6 ans na Kin. Ana Jeep na bagarde. Église na première ria wa plein. Na Dilandos. Abimisaka nyos. Paul kisaka na caméra te mo wana ezoloba te. Chaque jour mo na abi moi leki na ngai. Oyebi moi Bible otangi wa licence sala ki pe théologie. Oteaka Bible. Yakana sungayo. Yakana sungayo pelape lokola baninga. C'est mon grand frère. C'est le jour où tant qu'on a mon pas c'est naturel, c'est ordinaire. Avant ni pepe na bo ate pe na musapi. Ka comme na ka gangolo abimi. Ah on a premier oté tembe to kati caméra ce qu'on a memi, c'est mon frère okuti pe to kuta batune basola kana likolo te fo fukama. Na tango na ko mo na bisabite no on leki na ngai. Ba mama na biso na ba ya na leki. On ne traite pas, c'est sa dimension. Et quand je vois les autres crier comme un miracle, puisque j'ai un cousin qui fait ça ici, la première rue, n'a salé en mboka, à la base 7. 7. Bakota l'église à ma kolungulu, pas à wana batut. Autorité belé batour, na kana pas semble la autorité belé à motindo na motindo. Basé belé à parce que tant yoko ganga en église aux obimisa, oui bisanga que c'est le miracle de Dieu. Alors moi je connais mon cousin qui fait ça, le miracle de Dieu. Et non, à combien pas église hein? Comme bango église, ça peut prophète. Mais c'est ce qu'il fait. Bible a habité. Soki mbunde bandi ba betango na kitetela. Mbunde bana ba doni ngisa muto ba doni ngisa muto biloko nzoko ekoti. Biloko akobimisela bino wana. Pokoka.
Tant qu'on a un miracle, c'est Dieu, c'est les hôtels, c'est Satana. Et dans ça, c'est pourquoi on a la caméra, tout le politique, tout le mboka, bosotoana, pardon. Bosotoana. Imagine la manière dont Kenza, par la haine, je ne sais pas c'est quoi, a pendu l'église de réveil pour créer les deux camps Dodo Kamba, Nakina, Kafut. C'est quand Kenza l'auteur, l'auteur intellectuel, matériel et local. Et les gens se taisent. Ma pandi bino, puisqu'on a besoin de l'intérêt. Conséquence, Yemoko, église Ekola Kate, et Matakate, Batou ya Malongate. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la face. Pourquoi moi je me limite, quand la Bible nanga, na sambeli, na teleminatei, silisi, quand tu toje nanga, na musala nanga, ko samba, na kei de pes, na kei politique, ngai fachi, na suka na to salimboka. Puisque oyo non pona yo bino bozo talaka mabe église de réveil bo catholique bozo mononté c'est beaucoup plus bozo condamner ba pasteur ya église de réveil que catholique hein? Catholique du point de vue doctrinal bazana ba dogme na bango bazana doctrine na bango pona kokoka ko défendre yango te bazana mabe na bango puisque moi je ne peux jamais comprendre que paroisse c'est dans 500 go beaucoup de pouvoir basser représente 5 sœurs basser na baté à kate koto 500 koto 5 sœurs so ils en a 300 na couvert ba père beaucoup de 3 sœurs na couvert ba sœur amsalani les a ba 5 femmes koto ba mina bango koto comment sont ensemble quand les alaka na ba village biso tokola na mboka okuta sango amundela zaka moko pas bomoni maman moko boito sermo ba kumbize maboti meti na village ara mundela zaka sango miracle et on n'en parle pas puisqu'ils ont leur façon de gérer so qui ko sera kende qui vacances na Rome c'est que c'est de religieuse ba kumbisa gezem akebota atiki mwana na orphelinat na Rome azongia wa utaki sango ba mitena nu sango so ya mitesa que ils font tout. Les prêtres ont des enfants partout ici dans cette ville et dans ce pays. Et les sœurs font tout ce qu'ils font. Moi, j'ai des sœurs religieuses qui sont avocates dans la salle Bango. De temps à autre, ce sont des humains. Et je me demande, moi, la farce, c'est ce que j'aime pas. J'ai déjà été avocat dans un dossier au Batelemeli Pasteur. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. J'assume tout ce qui arrive et je suis prêt. Ce qui n'a tort, de dire facilement au détriment de ma réputation pardon et de dire que Nalikambo ne se trompe pas qui cause on a bandé qu'on défend des injustices. Là je ne peux plus continuer et en échange de 0 francs. Moi je respecte ma conscience, ma foi et Dieu. Na ilungia mtu ba okundangate. Oh, lobi botangi koma mtu ba kokanga kutwana lisola kokangane ko betela ngate et le belanga rien. Na okota na obima. So na bimi okutaka munoko evanda sur le soir caméra. Et ça langa rien. Et na kotika ka titangu bokotika mabe. Titangu tokosalela nzambe na ndenge ya solo. Titangu tokote ya bana nzambe na ndenge ya solo. Si tu as besoin, il y a aussi stand pour sanjoto te. Tika nzambe, vendela nzoto na yo. Que vous vous donnez une carcasse, pasteur, prophète, archipape, archevêque, patriarche, papa, le super pape, le cardinal, et dans le fond, vous avez la haine contre les autres à l'image du cardinal Ambongo. Vous sentez c'est le tout premier cardinal tribal, aîné, conflictuel depuis qu'il est là, au-delà de canal de Sotozwana Congo. Ana bateau ya linga kazana bateau ya linga kabango tandinga combattre gratuité. Et enseignement, motema maba cardinal Ambongo yo, apna motema démoniaque. Et ces genres de pasteurs sont dans cette église. Bamira, et puis moi je me demande de quoi le vivre. Comment Moutoko Vandapé
boyoka neti na yo vinde to créer un miracle moko boye yoko bimane to zalaki aveugle yoko bimane to zalaki ko bukana yoko lata beki yoko bimane pour créer sensation wana église de réveil na kati église juste là pour batu ba mone ko pasteur ya danser wana nguya nzambe mais sachant que tu es en train de mentir pour telemi liloba mais je me demande batona balala ka conscience ta bango ndeni okepe na parler olé olali pe lobo la muki batu ba mitema okosa ndenge nini. Comment tu peux faire ça et tu te réveilles le matin, tu prends la pour le billet soit malam et dans ta conscience tu sais que le miracle va ko témoigner na bo fabriquer yango tombongo ozo vandi ta va passer ce soir na ba sendwa partout ba senga mbongo ya construction à temple lelo 20 ans 25 ans après ba 8 ba 7 ba 1 ba 3 ba 4 mbongo côté temple si la kate. Mais celui qui mange à l'hôtel, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Hein? C'est pourquoi tout pasteur doit avoir un travail. Celui qui va dans la temple, non, mais temple c'est quoi en fait? Le timing, Nathan, journée en a 24 heures. Dans la législation du travail, Moussala est en a 8 heures du temps. 24 mais 8, et combien? 16 heures. 16 heures étiqual. Tolongo 8 heures il y a sommeil. Mais tout ce qu'on a 8 heures il y a loisir. Celui qui est à temps plein, Eza Mutu Oyo a tiaka 16 heures du temps. Et 8 kaka sommeil, il peut même cumuler 20 heures. Ça dépend 4 heures de sommeil pour nakaka musala wana. Et qui peut dire qu'il est à temps plein par exemple? Les lozo sa musala na o tangi aussi c'est l'université au sali la ranzam de Golvi mais au bandi aux journalistes munene awa sikoyo nzambe abimeli na appel wa pesio alobi lelo tiki musala journaliste tiki bureau na yo tiki makamba ba chaîne na yo okomi totalement na musala na nga ya kosalela. Il te fait abandonner tout ce que tu faisais et il te prend totalement à lui. Donc le 8 heures du temps que tu allais faire na chaîne Nayo, plus le 8 heures que tu allais passer dans tes loisirs et comme il concentré, confiné na musala oya nzambe. Tu peux parler que tu avais un travail et au mususu et tu donnais temps partiel dans l'œuvre de Dieu au komenga temps plein. Yokut uta village nabino. Otikala ko sokolata basani nanda kwa mtute comme domestique. Et tu dis que Dieu t'a appelé à temps plein, puisque tu faisais quoi avant qu'il t'appelle? Tu n'as jamais travaillé. Tu peux avoir été à l'université comme diplômé. Depuis ton diplôme au Salaté, on ne t'a jamais engagé. Bulletin de paie était, tu n'as jamais été dans une porte, il y a un emploi, tu es journalier, à ta place, tu savoir ta mafuta. Et tu dis tu es à temps plein, puisque Dieu t'a trouvé en train de faire quoi? Pour qu'il t'engage totalement à lui. Ça c'est une farce de mots, ou ça on ne comprend pas le terme. Qui peut dire était à temps plein que celui qui a eu à travailler ailleurs et le Seigneur les fait abandonner un travail pour lui dire Bible lobby et Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut jamais empêcher l'être humain de travailler. C'est impossible et quelqu'un qui dit ça il est menteur. Dieu ne peut empêcher aucun être humain de travailler. C'est pourquoi à l'époque Batu Oyo, Ngai, Nazala, j'aime plus cette vidéo, Personam, Pasteur Blaise Toko ya Sangomalam. Nda animaka émission, Papa Kizami na côté, Papa Moukou na côté, Blaise Toko journaliste, les pasteurs et la politique, Moukou nazo attaqué Kizami na, pas côté na politique, politique est démoniaque, un pasteur ne peut pas faire la politique. Tala bakilte ya seka mikolo politique babeta yango wapi na cher éveil patriotique ya mukuna ezalité ya to Sangomalam to politique. Ça vous dit même la politique c'est une vocation. Ce que comme Elina nous te ko condamné te ce qui bazu vidéo wana ya Sangomalam batieli yango avec mukuna lelo lobani aeko ça la deuxième vidéo contre pasteur Ejiba ya Mapia. Lui condamna la même chose. Lorsque Bazo défend ce qu'on loi,
où ils ont porté statut de fonctionnement de la confection religieuse dans le Parlement et je vais pendant de défendre dans le Parlement mukuna là qui n'a qu'à Parlement au ningisa mutu et ils étaient condamnés à l'époque qu'un pasteur ne peut pas faire de la politique et va poser la même question à Mukuna s'il peut vous le dire. Le meilleur politicien doit être le pasteur puisqu'il connaît la souffrance des brebis et des troupeaux et malheur politique est comme manaba brebis na ba troupeau pour qu'il soit un bon conseiller. Ce sont des erreurs. Et moi j'ai conclu tout de suite que Kizami Natangi à Silisi na Yelka à Salipé, je crois qu'il est en thèse Silisa comme licencié en sciences politiques à SPA à Sali Moussala Nzam Mukuna n'a pas eu l'occasion il y a Kotanga za diplômé d'état. C'est naturel. Alors, faire la politique, c'est un peu Karim, na niveau na Kersis, moko boy. Lorsque tu n'as pas eu la chance à Kotanga, ne condamne pas celui qui a fait ou qui continue. Oh, ngalalinga va prophétie démoniaque. C'est puisque tu n'as pas ces dons. Si toi, oyebi côté ya prêche. Ou oyebi côté apenta matière les prophéties, tu ne peux pas condamner loko yozangi angoto au démon, au commissango démoniaque puisque yoyebi ko sakolate. Non. Quand vous regardez l'église de réveil, c'est l'abrutisme déjà à la base de certains manques. Certains débats, où ça le marque à la télévision, nous condamnons amèrement et régulièrement. Mon père était un pasteur. Je grandis dans une maison où tout est la parole. Mon père n'est pas tellement âgé, mais il a 70 ans aujourd'hui. 70 ans aujourd'hui, dans ma casse. Ce qui m'a toqué classe au prétexte étant mon vague appelle les autres banabison son abomana. Mon père était un con et avec sans diplôme, pas de ministère dans ma maison. C'était la règle. Va, je ferai tout ce qui est possible aussi sa classe. Sans diplôme, pas de ministère à ma maison. Et j'ajoute, il n'est pas seulement pasteur, il est juriste et avocat. Diplômé en droit, diplômé en théologie. Et il a toujours travaillé pour l'État administratif, c'était un haut fonctionnaire. Même maintenant, Abimina est en retraite, Abimak déjà en retraite, Baya ko récupérer na CENI et il est à la CENI jusqu'au jour où je suis là en train de vous parler. Il ne faut pas que les gens confondent ce que vous savez, Keneti na Lukakangai na musala ya toji, na musala ya politique, na zui 10 francs, na zui 2 francs, bana bazui bongo kekelas. Ngamo kana jusika kusomba simis, na zui moya kotia carburant na sombi kimbambala mutuka. Moya kokende ko rançonner fidèle, c'est metia tinda prière ya soci l'argent de ceci l'offrande de ceci. Exact nyonso ana lokoso muyibi. Ah bon, kosen ambo. Parce que Nicolas priait comme un conditionnaire. Avant de prier, maman Tindabo, avant tout ça, tout ta prière pour notre personne offrande et aboyer. Comment la sorte de offrande? Miyibi. Ah bon? Miyibi des escrocs. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque tu m'as bok, Mbouya Nzambe s'est manifesté. La personne a le devoir, il y a qu'au rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu pour un miracle salami, il peut envoyer une voiture, une jeep, une parcelle, l'enveloppe, ça c'est autre chose. Ou bien mouto zoko sambele la volontiers. Yemoko moté mais tout peut-être beaucoup ta retraite. Asunga pasteur pour beaucoup somba milk, beaucoup somba cycle. Mais faites ça une condition miracle, les a droit de vente. Et comme il a rendez-vous de recevoir et de donner. Nous ne commercialisons pas l'onction. Nous ne commercialisons pas les dons. Toute cette façon de faire est une escroquerie derrière le nom de Jésus. Et ça, nous ne condamnerons ça jusqu'à la dernière énergie. Lorsqu'un pasteur, par exemple, j'ai attendu un témoignage de Konanga Alvin, pasteur Moko Aoloba, na pesa ki mutunzambe. Siko yenza mama zalane na baposhi. Yo pesa mutunzambo, ngande na pesa ki nzambe. Nzambe. O pesa mutunzambe. Non, dites-moi d'abord de quelle manière vous pesa mutunzambe. Vous allez ne wapi? Vous pesa nzambe ndenge nini? Mais tant que vous pesa nzambe, yo tikali na nani? Là vous défendez qui? Vous défendez là. Bilobalo bakaba pasteur na okakaba mususu soit évangéliste ou ceci ou franchement pardon. Non, bino di solo wana ya kopesa nzambe ne déranger bino. Di solo ya ba faux miracle ya ba magie ne tozo ka ke John Moponi asime déranger bino te.
Naibite John Pondo wapi ozolo. John Pondo wapi. Bakombo ezalaka ebelenga na ebi. John Mopondi kako ya lokola mo. Ouais, parce que ozobeta lisone ba pesa nzambe. Je ne sais pas si c'est une confusion. J'insiste, Alvin Beyao Batubayebi. Vous parlez de John Mopondi Maloka. Ouais, député. Ouais. Ndem tu appelles ça Genzam. Oh. Bah y a mis ça qui est Jésus a banan otambola bien ta kutana pasteur a délivré le lot ce qu'il est aujourd'hui c'est grâce ya Nzambe menace ma pasteur. Pasteur man. Écoutez. Na bandana nwana na malembe. Ngai na ya Kinshasa. Abotama na Kisasa te. Simba koya ndenge toyaka na sima ya Fidel na yaki kozonga na Lubumbashi. Nazongi lisusu kananga na eko ya Kinshasa na eko s'installer na Kinshasa. C'est na ba 2006 7 avant ba élection Jean-Pierre Mbemba na Kabila ndena eko s'installer na Kinshasa officiellement pour ndo ya na ozonga na ya na ozonga. Tangu na ye na bande ko sambela na lingomba na ngai. Simba ko sambela na lingomba na ngai kuna na Longwe toye kokutana na Toma moko autaka na Lubumbashi naza kopesa embote apôtre Joël et apôtre Jacob Kabongo Ngindu chapelle de vainqueur Maranatha. Voilà ce que bazo sala intercession na kandakanda mon soko leki lupango papa Wemba na Molokai. Une autre parcelle na pasteur David na pasteur Doudunsa Saza na Londres za na États-Unis pendant la bakezala intercession ka ba pasteur hein na tongo intercession do inda na ba prophétie quelqu'un m'a amené là tokutani na apôtre Jacob maintenant lui venait de Lubumbashi l'église nezalaki na sima hôpital Don Bosco. Je précise c'est pourquoi là hôpital Don Bosco na terrain équipe à Don Bosco ça la cabale na sima ya croisement d'abord pendant na avenue Manika et comme na croisement avenue Kasangulu Chituru na coin une grande église na Lubumbashi sima Don Bosco tokutani na apôtre Nzamba lobela ye leto bandi ko sala musala Nzambe na apôtre il n'y avait même pas un clavier na zobeta mbunda na zape motei. L'église Maranatha toye ko banda tolungwana na intercession na to bandi ko biso église toye na Luozi A27 na Matonge awa Luozi A27 on occupait toute la parcelle de place Maranatha. Je sais comment j'arrive puisque les gens qui racontent ma pesi Nzambe ba ibelo kono lo baté. Ah bon? Ça dit na église wana na yebi côté na comme mayo na kati église wana paix à son âme. Maman Mpia, cousine ya John Mopondi. Na papa Besha, qui était gérant à bateau à John Mopondi, va inviter John chez nous dans Maranatha. Là, il priait déjà pas à Soni Kafuta na Senwe, l'armée de l'Éternel, un chrétien engagé. John Mopondi. Ah bon? Bien sûr. Ok, si ça n'a pas c'est pourquoi j'ai placé tempo là pour que mon tobato yo pesa batunza bozana eh alors biloko tango skoto bando sambela na John apôtre Jacob s'est comporté ce qu'il s'est comporté. Je ne suis pas là pour le jugement de lui nga kitenge Joël na bima na église vers 2009 je me suis retiré. Honorable John a tikali abandi ko remonter église tata oyo bo Kabundi wana azana église na apôtre Kabamba Tchunza. Des années que je dis ici, il est évangéliste et président de partenaire na SEC, centre d'évangélisation charismatique, et apôtre Kabamba Tchunza. Kabamba Tchunza lui-même, moi na apôtre Mbia, pour SEC et outi na Bethel. Bethel na SEC bakabande, Bethel etikali Bethel SEC et comme SEC. Tous étaient dans la cité Bethel, y compris Luc en 15 était dans la cité Bethel. C'est ça l'histoire. Bango babili kuna na SEC nda bandi groupe de prière na wana na première rue. Ezala ko sambelaka na soir et tout le monde allait dans l'intercession pour la koyemba pour que nous allaki mabina ba musicien et puis bon c'était quand même un ancien creuser, il avait un peu l'argent des diamants ando kabela kabela batu mbongo le reste les gens. Mais là lorsque nous sommes dans l'église d'Abisso John a déjà plusieurs parcelles
beaucoup d'argent et serviteur de Dieu dans notre église. Si quoi yo donc alors zone abimi na église na biso ngana vina manana zone atika la abimi na église bayoka na pasteur Jacob Bouté aye awa na lokolam premier jour au intercession banana lupango ya John tola kana pasteur Nathan j'étais là muto abengi ngai sœur na ngai mwana na ngai Arlette malembe ka mususte to bozo linga bien quand on changer histoire ou comment hein makambo peut-être sans mutu papa nazo bisayo hein nazo bisayo ye moko kabundu alesa na pesa nzambe pour votre information John Moponi na ya maipé déjà na émission à se présenter azamwa na ya kabundu alesa kuna vidéo moko azo festé parmi bana na e o ke balobela e mabete atane ke mwana na John Moponi abima et pas kabundu alesa si John reconnaît mwana du point de vue il y a ce que nous appelons il y a des choses que nous disons pour changer histoire beau mettre changer histoire soki kabundu alesa oh là là John a mwana na ye je ne suis pas en train de dire le contraire. Je refute l'idée que il aurait lui donné Nzambe. Qu'est-ce bon Nzambe non? John a banni l'église après avoir causé la radio. Il y a kabunda lesa na na pesa Nzambe. Kaba machonza un jour à ça loba na batu ngai kaba machonza na pesa kabunda lesa Nzambe. Qu'est-ce qui vous dérange maître Joël? Ignorance à kabunda lesa ndezo déranger. Oh là 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 là. Ignorance à kabunda lesa ndezo déranger. Non parce que bozui ma papu bo pour moi. Oh, kozo ma papu et Vandi ya on ne bonimbo se rebeller na papa ke bolo ba que non. Tozoki grâce qui n'a pas na été ou comment? Est-ce grâce parce que pas mutu parce que pas Nzambe. Donc kabunda lesa na pesa batu ba grâce à grâce parce que pas Nzambe na ko sala batu grâce. Maintenant mutu akominga na pesi au grâce finalement on est où là? Attends papa si mo kimbango ngombenga ka cet espoir lo ka boya. Le pasteur Kabundi ne ayaki ko sala prière et fongapé et comme en plein parce que abimi na caché ya moi na kabunwate ma kabunwate ada koni pasteur mo ba respecta azo tamola na logique na boba nzambe ndenge na cette question là expliquer yango ne John a soit si ma parenthèse na fungolo parenthèse moko muke poti rechanger na raison de pas John parenthèse moko muke albaza logique hein obi pourquoi Mike abima na église wana Mike Flore Mulumba Kabundi abandi ko élever moi na na liboso le nom va me revenir moi on est à liboso ouais musicien ceux qui Van Walesa Van idole nae Mike aluka koye ko la komeka mungongo Mike maintenant Kabundi a besoin moi na yabi misamisisa moi na ko s'imposer te liboso à talent imposante na mungongo na stratégie à Mike te qu'est-ce qu'il faut faire il faut trouver des vases et moyens d'écarter Mike pour permettre à Van d'émerger. Raison pour laquelle on crée un élément au Mukaya tout ça Mike. Entre-temps, il y a Mike et Flore Mulumba. Ah bon? On doit bien d'abord quand on est à l'église, moi je ne suis pas seulement ça, je vis dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Ne ba écarta Mike pour permettre Van Abimissam. Ça y est, moi que Van Skoyo tirer. Ah aussi ça va faire blague. Bonga la bangi. Bonga bangi. Oh là là. Maître Joël, bozo betsa tu n'as pas comprendre. Parce ça la ngo bisika kuluka wa te. Maître Joël. Parce ça kuluka. Bana nzamba funa na raté. Bonga la mais ko funa net mutu net Joël oyo. Soki net Joël oke funa plainte. Ole mbi nzoto te. Yo za. Ye ba ole mbi nzoto te. Na chrétien. Na sambela mais chrétien déjà la failli lutter. Na la chrétien. Na so biso vérité. Chrétien déjà boza église moko. Na biloko lo bona vana ngeni. Boza na église moko par Rolanda lo bosambelaka. Moninga azui sepela moninga azui ka motema likundu ka ba discours puisque frère na kati église moko comme président yo bimi député. On va jara ba chrétien na ba fayulu. Nena linga ngote. Zela. Au mon église moko moninga pamboli. Au mon église a John Mopondi. La mère. Na yebi bande ko nini ke azo bénédiction à Walesa et fonga pe na yebi bande onini ba tchaki ye pour ba apôtre mania bazawana.
entre autres placés dans comme banane autre bachaki ye pour que église et mata tant peut que wale ça y est atteint une église moi na zuli pas mo ya église est faux moi église kenaki sangokeza église centre de réveil net que installation mo bonne église mati pourquoi dès les premiers jours au na banda ministère église naé et bengamaka déjà la merge le ministère les rassurés de Jésus-Christ ainsi de suite kuna ezalaka centre de réveil spirituel. John avait son église, il est allé prier sur Walesa, il le reconnaît d'avoir été pendant un temps et puis j'insiste, et puis du point de vue biblique, savez-vous que Timothée Paul a yambisa Yesute tangu Timothée a été non nazonga na Bible ozo maîtriser mamolo baté maître Joël on biloko ozo loba oya ozo tika soki okobenga ngai na bémission non maître Joël mais quand Walesa vous dit aolo babilo ko maîtriser té na banda na mosa na nzambe s'il vous plaît na le kambonaye na ko loba appeler Walesa c'est comme s'il était votre ami est-ce ngana besoin za ami na non, un peu, il y a respect, il y a Moussa Nanzambi. Moi, je ne cherche pas d'amis avec les pasteurs malhonnêtes, jamais. Je ne serai jamais ami dans les propos tenus n'engagent que son propos. Ça n'engage que qui te Joël. J'en suis responsable de chaque phrase de chaque mot. C'est un monsieur honnête. Abandi na échange. Abandi na babato. Akomi député avant comme pasteur. Eli député en 2011. Mutozo beta yo. Po tipo na pesi nzambe te. Tipo na fabrique ka ba miracle. Non, je ne te permets pas. Papa, non, bonté na ba émission na s'il te plaît. Ngala obenga dingo. Ngala obenga yo sala émission na dingo. Na compte na ngai. Ngala benga dingo tu na dingo e dingo ako ebiso biloko salema ndo ako eba so ndenge nini. Yo so je sais ka biloko pa dingo comme au délivrer que vous êtes animé à esprit mauvais ou comment? Esprit mauvais. Quelqu'un que je suis en Christ, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. L'assurance du salut est pas nanga et s'il m'arrivait de mourir en prison ou en liberté, moi je te permets pas na émission nanga au tenir ba propos mobo ya bien te na lobi John Mopondi ana nzambe o akutana na ye que non tout na ceux qui moninga na ceux qui nani John Mopondi qui est son père spirituel ou yebisa son père spirituel. Nalingi na expliquer trois facettes. Place ni na wuti pe place ni na bimise ke eto mona e. Na na Bible mu ke pesa ngwa une minute. L'apôtre Paul tango akoti na Éphèse. Akuti bazako rendre témoignage d'un jeune. Po banda ko se comporter malamu et apôtre azolo babatno so bazako loba kondimo ezala ke pa akoko na yo Enis. Ezape kati na yo et ce jeune là ezala ka Timothée. Azuye adopté. Comment na ko benge mon fils adoptif. Adoptif eza nini soko boti mwana na makila aza fils non biologique soko adopté ça veut dire ça mwana babota ye déjà Timothée bana na eto bana ba manka papa na respect ba manka pour le respect. Vous avez une image que John a manqué de respect à quelqu'un mais une tu boye bana jobo au travail pe na église John au pasteur mais balanga jo bino no tout bozo ya on a ba place on dirait bien te par rapport place John ya wutela donc la différence ya ngai na batunyo so yambaki a 1 nasambela na église à John Mopondi te 2 nasambela na église à Kabundi Walesa te 3 nasambela na église à Kafutani à Kankenzani na sekete. Je ne prie à aucune de ces églises que tu cites. Par rapport, mais John et mon frère, nous avons eu à prier na église moko avant biso stobime église wana. Ya banda ministère nenga na banda ya. Changer le solo. Je précise. Nasambela na église à Motumo. Changer le solo, il y a histoire. To et dans la makamuso il y a quelque chose qui se cache. Moni batu mususu hein, okoza non chauffeur nzamba commission pasteur. John nzamba kutani na député. Après cause la député nzamba bengi yo, mais ça veut dire il a l'argent, il est au pouvoir et Dieu l'appelle. On dirait que vous avez un molimo nzamba maintenant. Là na molimo. Ouais. O ba manki on ozo salima na na ba bon marché na ba limiter nozo benga ngo molimo. Ya motindo nini? O bon apesi mutu nzamba.
Le sola repose Nzambe. Pourquoi il dérange Bino? Ya Nzambe. Bon, ça va aussi. Ya Nzambe. Na permettre yote s'il vous plaît. Ayami na émission na sinon que na okata. Na ba émission à mutindo yo. Na to kobenga kanga ta mukolo moko te l'église na ba masolo ba pasteur à mutindo. Non. Jamais benga makambo. Adali parmi pasteur que bazo respecter que azota mona na nzela Nzambe. Ba ignorant. Réputation na ba ignorant. Boko ba respecter ba pasteur ya bongwana. Ba to miso kangama ba moko ko. Ngai ba miso bongo ko benga ta mukolo moko te. Na zo miso ba eza mbala suka ko benga ngala ba miso aboete. Na Nzambe ko benga ngala miso ata mukolo moko miso aboete. Aujourd'hui que oza pasteur. Ça c'est caractère Bible zo baké to reconnaître ba on a ba na ba mbumanani. Na ba mbumanini. Na manini ya ovando zo fabriquer ba empoisonner ngai. On a fabriquer na pese Nzambe. Na pese lokumu. Kata na ba miso ko benga ngala ata mukolo moko te. Ngai ata mukolo moko te ko na koyaka miso aboete. Na koyate. Ba miso bongo la pasteur a lokuta bo sakana na ba. Merci. Ba pasteur a motindo mi. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akena ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa
Freddy Baba si akenda kala. Hey, 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 tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Po tango eza koleka. Ata mobutu sese kokukungwendo wazabanga he. Asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Hey, tango eza koleka. Hey, tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Hey, hey, hey. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo te. Yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka. Amemaka moto nyoso he. Moto nyoso he. Tango ekoleka. Engela bomoi na yo. Epana yawe. Ai. Tango ekomema. Engela bomoi na yo. Mokolo na ekoya. Okokende ndenge nini he. Aïe, le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moningae, tala tangwe kome mai. Moningae, tala tangwe koleka. Hey, Moningae, tala tangwe kome mai. Tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini ye. Okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela bomoi. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga pona nini he. Bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Hey, nalela tina nini he. Natangisa makila na boma bato pona nini he. Soki nyonso ekoleka un jour. Nabanga kufa pona nini he. Soki naza putulu ya pamba. Mokolo ezali na koleka. Le temps passe.